vivons tout le jour avec cet espoir d'aller dans les ciels. L'espoir qu'un jour, nous irons dans les ciels. Le casque, lorsque vous observez un combattant, le casque a toujours deux rôles. Le casque protège les combattants. Ça protège la tête du combattant. Pour que les flèches ne puissent pas le pénétrer. C'est ce que le casque fait. Tout ce qui sera lancé contre les combattants ne touchera pas sa tête, si seulement il est protégé par le casque du salut. C'est la seule chose qui protège les combattants. Deuxième chose, en dehors de la protection, le casque cache l'identité du combattant. Lorsque le combattant est revêtu de son casque, lorsqu'il descend dans le champ de bataille, on ne le voit pas. Ce n'est plus lui qui est visible. C'est plutôt les commandants de l'armée qui est visible au travers du combattant. Les combattants qui veulent être visibles aura une seule chose à faire: enlever son casque. Les combattants qui veulent être visibles aura une seule chose à faire: enlever son casque. Les combattants doivent choisir entre la protection et la visibilité. Je reprends. Les combattants doivent choisir entre les casques, donc la protection, et la visibilité. Celui qui veut être protégé accepte de disparaître. Je reprends. Les combattants qui veulent être protégés acceptent de disparaître. Le casque protège les combattants,
mais aussi ça voile les combattants. kasi ezozipa pe elongi ya mobundi. Lorsqu'il descend dans le champ de bataille, Ntango akotinelanga bitumba on ne le voit plus. baomona liso elongi na ye te. On ne sait même pas c'est qui est en train de se battre là. bazoyeba kutu te oyo azobunda wana eza nani. Lorsque le combattant romain descendait dans le champ de bataille, Ntango babundi ya baroma babandaki kokitanelanga bitumba, on ne voyait pas celui-là c'est Pierre, celui-là c'est Jean, celui-là c'est Édouard. Non, on ne voyait plus personne. babandaki komona te oyo soda Edouard, oyo soda Pierre, oyo soda Matthieu te, bandomona bilongi na bango te. Le casque le couvrait ekoti bandaki kozipa bilongi na bango, et tout ce qu'on savait d'eux, na nyonso bayebaki kouta na bango c'était qu'ils étaient des combattants romains. ezalaka ke baza babundi ya baroma. On ne connaissait pas leurs identités particulières. bandaki koyeba bango te na bakombo to na bomoto na bango. On savait juste qu'ils étaient des combattants romains. bando oyebaka ki wana babundi ya baroma. Je vais t'expliquer pourquoi je suis en train de dire tout ça. na kolimbolela yo pwani nazoloba makambo nyonso oyo. Le plus beau passage biblique litangi ya biblia eleki kitoko koleka qui explique tout ça, oyo ezolimbola makambo nyonso oyo, c'est 1 Samuel 17. eza basamuele ya yambo mokapo na 17. À partir du verset 41. kobanda na talatala tuku mine na moko. 1 Samuel chapitre 17. basamuele ya yambo mokapo na 17. À partir du verset 41. kobanda na talatala tuku mine na moko. Je vais lire. nazotanga. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant, roux, à la belle apparence. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit, ok? Écoutez ce que David dit. Ne lis pas, toi regarde-moi. yo tanga kotanga te tala ngai. J'aime quand tu me regardes, tu n'as pas idée. asepela ti ozotala ngai. J'aime quand tu es concentré, focalisé sur moi. asepela so makanisi no nyonso ezolandaka makambo nazoloba. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi. Comment? Au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ok? Mais regardez bien. botala malamu. David David n'avait pas que le nom de l'Éternel. David azalaka na kombo ya Yahweh te. Il avait aussi une arme. azalaki pe na ebundeli moko. David avait une arme. David alaki na ebundeli moko. La Bible dit Elobi qu'il était allé au torrent. aindai na liziba. David a bien sélectionné. David aponaki malamu. Il a pris 5
pierres azwaki mabanga mitano qu'il a mis dans le gibecière. atiaki na ebombelo na ye Pendant qu'il avançait contre Goliath, ntango naye kopusana kobundisa Goliath, il avait les pierres azalaki na mabanga et la lance. na ebwakelo libanga. Mais regardez, Metala lorsque David fait la liste de ses armes, ntango David atangi motuya ya bibundeli na ye, il parle d'une seule chose, alobelaka kombo moko, l'Éternel. Yahweh. Il a la lance, Aza na ebwakelo libanga, il a les pierres, aza na mabanga mitano, mais lui, il parle que de l'Éternel. me ye azolobela kaka tina na Yahweh. Quand on dit les casques du salut, Ntango baloba ekoti ya lobiko, plusieurs disent ebele balobaka porter les casques du salut kolata ekoti ya lobiko signifie elakisi il faut que tes pensées soient focalisées sur le ciel. makanisi na yo etiama na lola. Mais moi je dis que ça ne se limite pas là. Me nga na bi esukeli wana te. Tes pensées ne doivent pas être focalisées seulement sur le ciel, mais plus sur celui qui est au ciel. Makanisi na yo etiama ka na lola te, me etiama mingi koleka na muto ya fandi na lola. Lorsque tu sais que le ciel existe, So ebi ke lola ezali, bon, c'est normal. ezalaka nango. Mais lorsque tu sais que Dieu existe, Me so ebi ke nzambe azali, ça t'influence. eotindika yo. Le ciel n'est qu'un lieu. Lola ezala esika. Celui qui fait la beauté du ciel, Muto akosala kitoko ya lola, c'est le Dieu qui est dans le ciel. eza nzambe aza na lola. Amen. Ce qui nous donne envie d'aller au ciel, Eloko epesa biso posa oke na lola, ce n'est pas parce que le ciel, tout ça, non. eza te po lola etongama malamu. Malgré l'or qui est dans le ciel, Ata ko wolo eza na lola, si Dieu n'était pas dans le ciel, soki nzambe ale na lola te, le ciel n'allait pas avoir de valeur. lola enyo ozala na motuya koleka te. Ce qui fait la valeur du ciel, Oyo ezosala motuya koleka ya lola, c'est la présence de Dieu qui vit au ciel. eza bosali ya nzambe afanda na lola. Alors, le casque du salut, Ekoti ya lobiko, ce n'est pas seulement penser au ciel, ezaka kokanisa lola te, mais c'est penser à celui qui est au ciel. eza kokanisa muto afandi na lola. Tout le temps, Tango nyonso, tout le jour dans ta vie, mikolo nyonso ya bomoi na yo, que dans ta tête, na mutu na yo, il y ait un Dieu du ciel qui vit dedans. nzambe ya lola azala mutu na yo. Tout ce que tu fais, Nyonso osala, que tu le fasses pour celui qui est au ciel. osala yango pona mutu aza na lola. La plus grande source de l'onction, Eutelo ya monene koleka epakolami, c'est lorsque l'homme compte sur Dieu. eza ntango mutu aotalela nzambe. Vous savez, Boyebi, c'est facile à dire, eza pete koloba, mais c'est une chose très difficile à faire. me eza likambo ya pasi mpona kosala. Quoi? Nini? Remarquez, beaucoup vont à Mangengenge Tala bato ebele bakende na mangengenge chercher Dieu, koluka nzambe, des hommes de Dieu. bato na nzambe bakendaka. Il y a des hommes de Dieu qui prient plus que moi. Eza na bato na nzambe basambela koleka ngai, Ils sont nombreux. baza ebele. Mais vous voyez les résultats dans leur vie Bomona mbano biyano ya bomoi na bango, n'est pas extraordinaire. eza ya kokamwisa te. Parce que Po ete prier kosambela ne suffit pas. ekoki te. La plus grosse dimension Epimelo ya monene koleka qu'un enfant de Dieu doit atteindre, o mwana nzambe esengeli akoma, c'est la dimension où l'enfant de Dieu commence à compter que sur Dieu. eza epimelo o mwana nzambe andi kotalela kaka nzambe. Beaucoup Ebele
pensent compter sur Dieu, bakanisa neti baotalela nzambe mais ils ne l'ont pas encore fait. me basala ngo nanu te. Regardez David. Tala David Il avance avec la lance, apusani ne bwakili libanga mais il parle de Dieu. me azoloba sia na nzambe. Il n'a pas manqué une arme. Asangaki munduki te, Il en a, aza nango mais il compte sur Dieu. me aotalela nde kombo na nzambe. Est-ce que seulement vous savez que parfois Dieu nous donne pour voir si on va continuer à compter sur lui? Parce que boyebi ke mbala musu nzambe apesaka biso mapamboli po atala soki tokoba kaka na mapamboli wana kotalela. Vous voyez pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu, omoni po ani David alaki mutu kokanisa motema nzambe, avec une arme en main. aza na munduki na maboko, Mais il dit que sa force, c'est Dieu. me azoloba makasi na ye eza nzambe, eza munduki. Beaucoup sont prêts à parler de Dieu lorsqu'ils sont mains vides. ebele babelemi kobeta lisolo ya nzambe na bomela nyonso baza na eloko na maboko te. Le jour où il aura la pierre et la lance comme David, mokolo akozwa libanga mpe ebwaki libanga lokola il David, va dire à Goliath, j'avance contre toi avec une pierre. akoyebisa Goliath nazo bambo libango na bomona yango. Oh, beto libango. Beaucoup vont dire ça. ebele bakoloba bongo. C'est ce qui fait la différence entre nous et David. yango nde esala bokeseni kati na biso na David. Il a une pierre en main, aza na libanga na maboko mais kasi il compte sur Dieu. aotalela nzambe. Regardez, même dans notre pays, tala ta na mboka na biso il y a certains chantres qui ont de très belles voix. eza na bayembi mosusu bana mingongo ya kitoko koleka. S'il commence une démonstration de sa voix ici, so abandi kolakisa bino kitoko ya mongongo ne awa, tu dis, mais mongongo ya mwangeli. le jour où il commence à chanter comme ça, dans l'église ici, Mokolo vous wana sentez nde que sawa. Mungongo ndeza bien même mafuta. Exact. Quand il fait un album, ça perce pas. so asali album ezosimba bato te. Le plus grand ennemi monguna monene du casque du salut, yekotia lobiko c'est la gloire. eza nkembo. Lorsque l'homme ntango moto commence à compter sur lui-même, abandi kotalela ye moko, compter sur ses capacités, abandi kotalela makoki na ye, compter sur la pierre qu'il a en main au lieu de compter sur l'éternel, abandi kotalela libanga nsima ya maboko na esika kotalela yawe, c'est là que la chute commence. ntango wana nde kokweya ezobanda. Dieu voudrait, nzambe akosepela. vous voyez, bomoni j'ouvre une parenthèse. nalobelo mo pembeni. David n'était pas là main vide. David alaya na maboko pamba te. Il avait la lance et la pierre. azalaki ne bwakele libanga na libanga. Ça veut dire, elingi oloba c'est une grande leçon, c'est ce que je suis en train de dire. eza lite ya monene na zoloba wa. Le premier volet, c'est quoi? eteni ya liboso eza nini? Il ne faut jamais esengeli ata mokolo moko te négliger la lance et la pierre. komona ete libanga ne bwakele libanga eza pamba. Il faut la voir. esengeli ozala nango. Malgré que tu comptes sur Dieu, ata otalela nzambe mais tu as quand même ta lance et ta pierre. me oza mpe na libanga ne bwakelo libanga na yo. Ça veut dire, ce n'est pas parce que je sais que Dieu a l'habitude d'être avec moi que je ne vais plus commencer à préparer mes prédications. eza te mpo na yebi ke nzambe asalelaka nga nde na obongisa so mateya te na yo otelemaka boye Non, te. j'ai ma lance et ma pierre, naza na libanga na nga ne bwakelo libanga, mais seulement je compte sur Dieu. me kasi naotalela nde nzambe, naotalela yango te, natieli yango motema te. C'est ce qui a fait la confusion dans les églises de réveil. yango nde ekotisa molongana na eklesi ya bolamuki. Frère, talela nzambe ata diplôme ezate te. La lance et la pierre doivent être dans tes mains. libanga ne bwakelo libanga eza na maboko na yo. J'ai le diplôme, na diplôme, mais seulement je compte sur Dieu. kasi naotalela nde nzambe. Mais j'ai le diplôme. me na diplôme na ngai. C'est ça yango wana la leçon. tolia. Je suis là, non. Je dois avoir le courage de me battre dans la vie. fo nazala na mpiko ya kobunda na vi na ngai. Je compte sur Dieu, naotia motema epa nzambe, mais je suis courageux. me na moto ya mpiko.
Aujourd'hui, lelo je me lèverai, Dieu va agir. aotelema nzamba osala Quand je vais chanter, tona oyemba non, te je répète. na kubandela bansembo na ndako Je prends au sérieux mon travail. nazwi mosala na ngai na motuya Je répète tellement bien. obandela bansembo mpenza ntango molai mpe malamu Je prépare les meilleurs cantiques. nabongisi bansembo ya kitoko koleka Et après, je compte sur Dieu. mpe na nsima nataleli nzambe Avant que David puisse dire, j'avance au nom de l'Éternel, yambo david aloba nazopusana liboso na kombo na yawe il était d'abord parti au torrent pour ramasser les pierres. akendaki nanu na liziba mpo alokota mabanga Beaucoup, ebele parce qu'ils comptent sur Dieu, mpo batalelaka nzambe ils oublient de passer par les torrents. baobosana koleka na liziba La préparation, kobongisama l'esprit de travail, molimo ya mosala passer par là. leka nano wana C'est ce qui manque à beaucoup. yango ezosanga bato ebele Ce n'est pas parce que Nzamba opesanga libala kena miti kaka bon. Komika lokwa ser moko non. Makambo na rolobango tiwapi. C'est ça le problème. likambo nde yango wana C'est ça le problème. likambo nde yango wana C'est ça. likambo nde yango wana Oh. Il y a deux choses yana makambo que les chrétiens doivent commencer à comprendre maintenant. bakristo esengeli bandososola sikoyo Dieu va me donner le travail, nzambe apesa biso misala mais je me lève aussi, j'essaie de prendre de contact. me natelemi mpe nandi oluka naluka bato nayebana na bango C'est vrai que j'avance au nom de l'Éternel, mais libanga nanga ezali. naopusana buni na kombo ya yawe me libanga nange ezali Si on avait compris ces choses depuis longtemps, so tososola makambo euta kala beaucoup de chrétiens seraient de milliardaires. bakristo ebele bange baza bata mbongo ebele Pourquoi mpo na nini ceux qui sont dans les permanences, qui prient beaucoup, sont aussi les plus pauvres? bato bafanda na bapermanence basambelaka mingi butu nyonso basambela me babola mpe C'est koleka parce que les frères n'ont pas compris que j'avance au nom de l'Éternel, mais libanga na loboko. bandeko ya permanence basosola yango te Je prends beaucoup de temps nazwa ntango ebele pour préparer mes prédications. nazwaka batango ebele mpo nabongisa mateya na ngai Parfois, une prédication de 45 minutes, mbala mosuli te ya 45 minutes je le prépare pendant une semaine. nabongisa yango poso mobimba Quand je viens, tu dis, hey, pasteur Moïse Ateaka, bien. Hein? Mais tu ne sais pas que pour te prêcher pendant 45 minutes, j'ai préparé pendant une semaine. nabongisi yango poso mobimba Et quand on arrive le vendredi et le samedi, so tokomi vendredi na samedi je ferme mon cahier, je commence à prier. nakangi kaye na ngai na ndio osambela Je dis, Seigneur, sois sur moi. na bikolo osala liko na ngai Et quand je viens ici, je compte sur Dieu. me ntango na ye ana otalela nzambe o na sambela Mais kasi j'avais préparé. nabongisaki malamu Tu penses que tu seras un bon enseignant okanisi kozala motei malamu juste parce que l'Esprit de Dieu est sur toi? kaka mpo emolima na nzambe eza likolo na yo Non. te Non. te okweyisa bato me olakisa malamu te Oui. 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 C'est ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. eloko ezosanga bana nzambe ebele Nzamba benga pona saela e witoboite. Si sa classe. si sa classe Si ça. si sa classe promet J'ai en main nana maboko une pierre. libanga Ce sont ces choses que je suis en train de te dire eza biloko nazwebisa yo qui feront de toi un homme exceptionnel. nde ekomiso moto ya bokeseni Un homme exceptionnel. moto ya bokeseni Tu comptes sur Dieu, otalela nzambe mais tu as une pierre en main. zala na libanga na maboko Ces choses-là. likambo wana Tu vas avoir une femme qui vient, pasteur Sambele Langai. Tango abanjo beta lisone ya ndenge mobali ya kimieko.
omona kaka ye moko ya mwasi yango ba technique ndezate ayebi nde balengela mobali ti naloba to naloba te loba ouais donc otali penzobi oyo ya makambo ya nzambe ta ate lobeli na ye mbangu boye aloba otoka olimbisa motema mobali ndenge. Vous voyez ces choses-là? Moni mambo wana. Tu vas compter sur Dieu oyo sali ba prière ba combat spirituel. Mais libanga frère na liboko. Banga na maboko papa. J'avance au nom de l'Éternel. Na busa na kombo na Yahweh. Mais j'ai la pierre et la lance. Ali banga ne boakele libanga. Herba papa sko ba comment sepela na nga yango. Pasteur, il faut prêcher ce genre de choses. Pasteur, teya ba maman. Faut dire ça. Faut teya ba malamu. Vous voyez, c'est très important. Beaucoup de chrétiens négligent ces choses. Beaucoup d'hommes de Dieu négligent ces choses. Négligent. Ils négligent ça. Apprends dans ta vie à être fort dans le domaine spirituel, mais être fort aussi dans la vie courante. Sois fort dans tous les deux. Car lorsque Dieu viendra pour te bénir, il cherchera toujours ce que tu as en main. Dis à quelqu'un, Dieu cherchera toujours ce qu'il y a en main. Dieu cherchera toujours ce qu'il y a dans ta main. Il faut comprendre ces choses pour influencer ce pays. Dieu voudrait que nous ne puissions pas manquer la pierre en main, mais seulement que nous ne puissions pas compter sur la pierre. Il faut la voir, mais il ne faut pas compter sur ça. J'ai de relations, mais je compte pas sur ça. J'ai ceci, mais je ne compte pas sur ça. Je répète beaucoup. Vous verrez, Michel Okoya Mokili, Bamsou Penza, Oki, Mungongo Nayo Mituni, mais oh, Akeno Simaki Sipon. Mungongo déjà bien. Bazali. Ils ont compris que je dois travailler et associer le fétiche. Mais d'abord, je dois travailler. Mungongo nangezala nanu malam avant le fétiche. Si les chrétiens comprennent ces choses, je dois être un travailleur dans la vie et associer Dieu. Je ne compte pas sur mon travail. Je le fais avec beaucoup de sérieux. Mais quand je me présente devant Goliath, je regarde Dieu. Mais parfois c'est tellement difficile lorsque l'homme sait qu'il a déjà une pierre en main. Ça devient compliqué de l'oublier. C'est l'étape la plus difficile. Lorsque Dieu t'a donné des privilèges dans la vie, l'oublier pour compter sur Dieu. C'est ainsi, vous voyez certaines personnes bandit bien. Lorsque Moussala Nzambe commis bien Makambo Mati, tout s'arrête.
Quand il n'avait pas encore une pierre, il comptait que sur Dieu. Mais Dieu veut que tu aies une pierre et que tu continues à compter sur lui. C'est à ce niveau-là que Dieu nous teste. Dieu teste l'homme dans la gloire. Dans la gloire. Lorsque les gens commencent à t'acclamer, mais tu continues à compter sur lui. C'est là que Dieu nous teste. C'est là que Dieu essaie de voir si on va continuer à les chercher comme on les cherchait avant d'être élevé. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, brise-moi. Il y a des prières quand tu es déjà élevé, ça ne marche plus. Il faut le faire quand tu n'es encore rien. Le faire quand tu n'es encore rien. Il y a certaines personnes qui disent à Dieu, Seigneur, donne-moi. Quand Dieu te donnera la pierre pour faire tomber Goliath, est-ce que tu parleras comme David a dit, j'avance au nom de l'Éternel? Est-ce que ton langage ne changera pas? Dieu te gardera dans le torrent jusqu'à ce que tu comprendras que seul son nom et sa présence peut te donner la victoire dans la vie. Tant que tu n'as pas compris ces choses, ça ne marchera pas. Un jour, j'ai vu une très belle femme venir dans mon bureau pour me dire, Pasteur Sambela ponanga mobali nanga kimi ngai. So ye mutonga oloba aelinga photo na téléphone na ye. Photo moko akangi mobali na ye na mbanda. So ye moko azo sanga pasteur tala nanu eloko ya kimeli ngai. Nga pe na tali na chiko maintenant bi vraiment eloko koka ndengo lobio. Elle est tellement belle. Elle sait qu'elle est tellement belle. Elle ne compte pas sur Dieu. Elle compte sur la pierre. Vous voyez? Na oya yeko remplacer. C'est quoi ça? Comme mi bali vraiment batonda ka terre. Il faut compter sur Dieu. Cette dimension-là, c'est la dimension où Dieu nous attend. Malgré les privilèges de la vie, tu as le casque du salut. Tes pensées sont fixées sur le Dieu qui est au ciel. C'est ça le casque du salut. Tout ce que tu fais, tes pensées sont sur le Dieu du ciel. Chaque fois que je me suis levé, j'ai dit aujourd'hui vraiment je vais prêcher. J'ai mal prêché. Mais chaque fois que je me suis levé, j'ai dit il y a toujours une onction incroyable. C'est toujours comme ça. Et parfois même quand je viens, Dieu commence à me donner la prédication ici sur place. Remarquez lorsque Jésus dit priez. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. Troisième phrase, que. Analysons. Les deux premières phrases, c'est pour Dieu. Est-ce que vous remarquez ça?
bozomona ngo Notre Père qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié. sanctifié. Directement le troisième, Mbala mo ya misatu c'est en notre bénéfice. eza pona litomba na biso. Que ton règne vienne. Bokonzi na yo eya. Plus tes pensées, Mingi makanisi na yo. plus ton objectif, Mingi tino zolandela. c'est que Dieu soit glorifié. Kombo nzambe kumisama. C'est en ce moment-là précis Na tango wana que nde le règne de Dieu descendra dans ta vie. bokonzi ya nzambe kokita na vi na yo. Le règne descend. Bokonzi kokita. Hey, my God. Le règne de Dieu descend Bokonzi ya nzambe kokita. que sur celui qui fait de Dieu roi. Kaka likola mutu akomisi nzambe mokonzi. Amen. Oh là là. Yes. Le règne de Dieu descend Bokonzi ya nzambe kokita. que sur celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Kaka likola mutu alatisi nzambe kotina ye. Tant que tu gardes la couronne sur toi, Tango bateli ekotina limtu na yo. le règne ne viendra pas. Bokonzi ya nzambe koyate. Laisse Dieu porter la couronne Sika nzambe alate pour que ekotina. son règne descende dans ta vie. Po bokonzi na ye kita na bomoi na yo. Son règne vient Bokonzi ne koya. que c'est sur la vie de celui qui l'élève. Kaka na boma mutu azotombola nzambe. Regardez David. Tala David. Tu avances contre moi Opusana bundisa ngai avec la lance, na likonga avec les javelots. na litimbo. Mais moi, Ngai j'avance na opusana au nom de l'Éternel na des kombo armées na Yawa mampinga. que tu as insulté. Zambo yo fingi. Donc quand David entrait dans le champ de bataille, Tant David akota elanga bitumba. son objectif, Tina na ye. ce n'était pas baye bakenaye bipe kobunda. Son objectif était Nzambe azwa bokonzi oyo ebongi na ye. Kombo nzambe finga malisusu te. Qu'il reçoive la gloire. Aswa nkembo. Parce que personne ne peut mépriser mon Dieu. Po mutu moko ta kotiola nzambe na ngai. Est-ce que nous pouvons travailler dans ces objectifs-là? Est-ce que tokosa musala na kolandela katina wana? Beaucoup invoquent Dieu, Ebele babele la nzambe. mais ne vivent pas le règne de Dieu. Mais babika nkembo Parce bokonzi na que nzambe. dans ce qu'ils font, Po ete oba osala ils ne visent pas la gloire de Dieu. ba oluka nkembo nzambe te. Il n'y a pas la part de Dieu. Eteni ya nzambe zate. Le plus grand secret de l'onction, Sekele munene pakolami. c'est chercher la gloire de Dieu. Eza koluka nkembo na nzambe. L'onction descend Epakolami kitaka que là où l'homme veut que Dieu soit glorifié. ka bisika o mutu alingi ete nzambe akumisama. C'est ainsi le casque, Nde na bongo ekoti. ça couvrait la tête. Ebane kozipa elongi mutu. Lorsque tu vas à l'ambassade, on te demande quelle photo. Toke na ambassade bosengo photo ni On parce te demande la photo de ta main. On te demande la photo de photo la elongi tête. na yo. C'est la tête Eza mutu na yo. qui fait que l'homme soit visible. Yo salete mutu ayebana. Mais le casque, Kasi ekoti. ça cache seulement la partie qui fera qu'on puisse te reconnaître. Ebomba kaka eteni osala ke bayeba yo. Donc ça veut dire, Enyoloba. lorsque tu acceptes Tango nzimi de disparaître, omonana te. tu acceptes que ce casque-là te couvre. Onzimi ete ekoti wana ebomba yo. Tu acceptes qu'on t'oublie. Onzimi babosa na yo. Tu acceptes de ne pas recevoir la gloire. Ondimi ozwa nkembo te. Combien des églises sont mortes aujourd'hui Bekleza boni ekufa lelo. juste parce que quelqu'un voulait qu'on lui remarque aussi. Po mutu mo anya bamona peye. On veut tellement être remarquable Tolinga pensa tomonana. et Dieu s'éloigne. Nzambe ake musika. Le casque du salut Ekoti ya lobiko. couvre la tête. Ezipaka mutu. Quand tu descends dans le champ de bataille, Aokitinelanga bitumba. on ne te voit pas toi, Baomona yo te. on voit le Dieu qui est derrière toi. Mona nzambe wana nsima na yo. Beaucoup Ebele ont beaucoup prié. basambela mingi.
Dieu a aussi exaucé leurs prières. Nzambe pa yanola losambo na bango. Mais il leur reste une seule chose. Mais tikali bango eloko moko. Disparaître Balimwa. pour que Dieu soit visible. Unsamba bando monana. C'est ce qui manque à plusieurs. Yaonde yosanga batebele. Disparaître Balimwa. pour que Dieu soit visible. Pour nzambe ya monana. Si l'église était constituée des hommes et de femmes qui acceptent de disparaître pour que Dieu soit visible. Accepter de s'effacer. Pensez toujours à Dieu. Savoir qu'il existe et il nous regarde. Tout ce que tu fais, ta tête dans le ciel. Jésus nous a appris à prier, à commencer en disant notre Père qui est au ciel. Que tout le temps, nos pensées soient tournées vers le ciel. Tournées vers celui qui est assis au trône. Lorsque nous prêchons, que nos pensées soient tournées vers celui qui est au trône. Que nous prêchons pour que les âmes viennent à lui. Et même lorsque nous prions, nous oublions les promesses que nous avons reçues dans la journée pour compter sur le ciel. Et chaque fois qu'il y a un souci, tes pensées sont tournées vers le ciel. C'est dans le ciel qu'il y a toujours une solution. C'est dans le ciel que nous pouvons recevoir la puissance. C'est comme ça que David a gagné devant Goliath. Il descendait contre Goliath. Les pensées tournées vers celui qui est dans le ciel. Le casque du salut manque à beaucoup. Regardez dans le ciel. Cherchez à tout moment que Dieu soit élevé. Une fois tu commences à compter sur toi-même, à faire les choses pour qu'on t'acclame, Dieu te lâche. Plus tu veux être visible, plus tu effaces Dieu. Plus tu t'effaces, plus Dieu sera visible. On doit atteindre ce niveau-là. Que Dieu se manifeste au travers de nous. Dans tes projets, que Dieu reçoive toujours la gloire. Même quand tu commences à être élevé, que Dieu reçoive toujours la gloire. Je parle aujourd'hui à ceux qui ont toujours demandé à Dieu sa puissance. Ceux qui demandent l'onction. Ceux qui veulent que leur vie change. C'est ça la solution. Lorsque tu comptes sur Dieu, tu feras moins de prières avec de résultats énormes. Mais lorsque tu comptes sur toi-même, tu feras beaucoup de prières avec des résultats médiocres. Les enfants de Dieu prient beaucoup, mais les résultats sont médiocres. Parce que plusieurs regardent leurs pierres au lieu de regarder l'Éternel.
Oublie la pierre bosana libanga que tu as ramassée dans le torrent. o lokoti na liziba Oublie la relation bosana koyebana que tu as ramassée dans le torrent. o lokoti na liziba Oublie la beauté. bosana kitoko Oublie les privilèges que tu as. bosana matombo bosana ngona mokili. Regarde le ciel. Talela lola Regarde Dieu. talela nzambe Compte sur Dieu. siela nzambe motema Cherche la gloire de Dieu. luka nkembo na nzambe. Vous savez pourquoi Jésus a dit epani yesu alobi il est difficile eza pasi pour un riche d'entrer dans le ciel. mpona moto na bozwi akota na lola. Quand Jésus a dit ça, ntango yesu alobi yango beaucoup se sont dit moi nzambe faza mobola. Non, ebele babi o manze fa azalaka mobola mpo kota lola na pete te. c'était juste ezali kaka lorsque la chance te sourit, ntango ozwi libaku ya malamu parfois on commence à oublier Dieu. mbala mosusu bato babosanaka nzambe. Pose-toi cette question. mituna motuna wana Est-ce que tu es capable eske wana makoki d'avoir la pierre en main ya kozala na libanga na maboko et parler de l'Éternel? mpe obeta lisolo ya nzambe me libanga te. Beaucoup sont ici dans cette église ebele baza na kati ya eglise oyo parce qu'ils n'ont pas encore la pierre en main. po azwi no libanga na maboko te. Libanga okwesa Goliath ndeza te. azwi no libaku ya malamu te na vie. C'est pourquoi il me respecte, moi son pasteur. ndeti ya otosanga pasteur na ye C'est pour ça il prie beaucoup. ndeti ya osambela nanu mingi. Mais le jour où son problème sera résolu, me mokolo oyo akozwa eya na likambo na ye mokolo oyo azala komi ministre est-ce qu'il va encore parler de l'Éternel? eske aobeta so liso na yawe. Est-ce qu'il va encore avancer au nom de l'Éternel? eske aopusana lisu na kombo na yawe. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu descendes comme tu es descendu. tala teni nzambe apesi nzela ke okita ndenge okiti wana Pour que tu apprennes po yekola à avancer en son nom. ya opusana na kombo na ye. Parce que ta vie était une vie très dangereuse. po bongo ene ezali bongo ina likama mingi. Dieu a voulu que tu fasses quelques pas en arrière nzambe alingi kozonga mwa nsima mokie pour que tu le connaisses. po yebe malamu lisusu. Pour que chaque fois que tu te retrouveras devant Goliath, mbala nyonso okutama liboso ya Goliath que tu te rendes compte ososola que ce n'est ni par l'épée, eza nzela mopanga te ni par la lance. eza nzela likonga te. Écoute-moi. yoka ngai. Qu'est-ce qui a fait que David nini esalaki ete David puisse sortir cette phrase? abimisa liloba oyo. Ce n'est ni par l'épée, eza na nzela mopanga te ni par la lance ya nzela likonga te que l'Éternel sauve. nde nzambe abikisaka. Combien de fois David a essayé avec l'épée et la lance et il a échoué? mbala boni David amekana mopanga na likonga pe akakema alonga te. Combien de fois mbala boni le Seigneur permettra kola opesa nzela que ma relation est bandée ko pesa yo makambo bien na vie. Ma relation est koufité. Ezanango Kaka. mais efuta lisusu. efuta susu te. Diplôme Le Seigneur ne va pas prendre l'épée et la lance. kola ozwa mopanga na likonga te Il te laisse l'épée et la lance. aotikelo yango Mais seulement tu vas échouer avec. kasi okokakema na yango na maboko Jusqu'au jour où tu comprendras. kino mokolo kososola. Le Seigneur ne va pas prendre ton intelligence. kola botolo maele na ote Zamba obungi sa diplôme na ote. Ezaka na tiroir. Ezaka. Ok, au déposé en cas d'entreprise. Hein. Mais même avec ce diplôme-là, mais atana ba diplôme wana tu vas échouer. okozwa te okolonga te Jusqu'au jour où tu comprendras kino mokolo kososola. que ce n'est pas par l'épée eza nzela mopanga te ni la lance eza nzela likonga que te l'Éternel sauve. nzambe abikisaka. Regarde bien. tala malamu. Je connaissais un musicien. nayeba moyembi moko Jusqu'aujourd'hui, il a une très belle voix. kino lelo aza na mongongo ya kitoko makasi. Il faisait des albums, il réussissait. andosala baalbum ezosimba Mais depuis un temps, il ne réussit plus. nsima mwa ntango mwa olonga susu te.
Mkomo na yoki azoyemba na obi si le lofone zalaka kitoko boy. Mais comment il est réussi lui? Mais ndingi ni balbu mezo simba susute. Le Seigneur n'a pas pris la voix. Kolo abotolie mungongwa kitoko te. Le Seigneur lui-même s'est retiré. Mais Nzambe ye mokonde alongwe katina ye. Il te laissera la lance. Aotikelo libali konga. Il te laissera l'épée. Aotikelo mopanga. Mais lui, mais ye moko, il ne sera pas là. Aozali suwana te. Jusqu'au jour Kino mokolo yo où tu comprendras que ce n'est pas par l'épée o sozele te nzala mopanga te ni la lance nzala likonga te que l'Éternel sauve. nde ya babikisaka. Il y a un pasteur Ya pasteur moko dans notre ville ici, na mboka na biso. un très bon prédicateur. Motei munene ya liloba na Nzambe. Parmi les prédicateurs que j'écoute tout le temps, Akati ya bateyo na yoka mingi. il avait une grande église. Ayangisa munene. Après un moment, Sima mwa tango. son église nage maintenant dans les 200 personnes. Eklezia nele bato batikali kama 300. mibale, kama misato. Un jour, Mokolo j'ai moko. zappé à la télé. Na ndo leksa na nota la TV. Nakuta nini oteya. Nobina landa no vie oyo. Na yoki azoteya. Ete nae e komi susu elengi. Koleka kutu ndenge na bande koluleleka. Kala. Quand j'étais encore à l'école biblique. Tona ndo tanga na nu. Mais je me suis demandé Mais ami tuni. pourquoi, Pona nini? malgré toutes ses capacités, Ata makoki nyonso akoteya, il n'arrive pas à se relever. azoka suko telema te. Jusqu'à ce que tu comprendras. Kino tango kososola. Ce n'est pas par l'épée Eza na nzela mopanga te. ni la lance Eza likonga te. que l'Éternel sauve. Yawe ndabikisaka. Je suis belle, Na kitoko. mais comment je ne me marie pas? Ena obala te. Jusqu'au jour où tu comprendras. Kino mokolo kososola. Ce n'est ni par l'épée, Eza na kitoko te. ni par la lance. Eza na nzela likonga te. David David avait compris ces choses. asosola makambo yo. Et il a commencé à avancer Abandi kopusana. en oubliant l'épée et la lance. Abosani mopanga na likonga. C'est difficile pour beaucoup. Eza pasi. Bosana. Oublier l'épée et la lance. Bosana mopanga na likonga. David échouait avec l'épée et la lance. David anoka kemana mopanga na likonga. Jusqu'au jour où il a commencé à associer l'Éternel. Kino mokola bandi kokotsa nzambe na bitumba na ye. Il échouait avec son épée et sa lance. Anoka kemana likonga na mopanga na ye. Jusqu'au jour où il a appris à associer le ciel dans ce qu'il faisait. Kino mokola yekoli kosangisa lola na makambo kosa. Jusqu'au jour où Kino mokolo yo il a accepté de porter le casque. andima ekolata ekoti ya lobiko. Il continuait à échouer. Ana kokoba kokakema. Nayebi ke bato yo bazaki wana mkwana na champ de bataille ba tuna mendeni muto nyoso na munekoneka akombo nzambe. Ayebi Ayebi poani. ateyama Abi poani. azwa leçon. Combien de fois lion batika ena ba pota po bande komi talelo le atalela nzambe. Combien de fois osa zokisa ye po le atalela nzambe abande komi talela. Yango moni akome kotambola nyoso kombo nzamba kombo nze liboma. Parce que azoka bapota na bibundeli ya chair. Bibundeli ya malonga mazoka nango bapota. Zonga nango zoka. Atelema liboso balion bakimisa ye babotela empate. Azonga na ndako papa ganyeli ye. David a comment réfléchir combien de fois na lance, na épée a échoué. Combien de fois? Mbalaboni. Combien de fois? Mbalaboni. Combien de fois? Mbalaboni. Combien de fois il a échoué avec sa beauté,
balaboniaka kemana kitoko na ye. Ba relation e fongolela ba tumusu ba porte yo posa nango me fongolela côté. Fungola ba porte. Omituna mendeni na ba relation bwena otikala ka boy. Ndeni na ba relation bwena ozwa msalati. Ina ba diplôme boy simbati. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que ososola makambo? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ososola makambo? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ososola makambo? Est-ce que tu comprends que dans la vie tu peux avoir des relations et échouer parce que Dieu n'est pas là? On peut te donner cette église mais tu échoues parce que Dieu n'est pas là. David avait les souvenirs de ses échecs. Mais nga mayele boetwana entreprise to travailler na batumsu ba lekinga kut na mayele te mendeni bango ba so engagé bango na otina ite ngaka temporaire. Ce n'est ni par l'épée anzela mopanga te ni la lance zali kongate to teka ba marchandise moko me yanga zo teka mate point osala mombongo moko. Ce n'est ni par l'épée anzela mopanga te ni la lance likonga pete na luki nzambe trop mendenge nini kaka boy ona mususu aye kuta bongoli mutema kala mingi te aye betela ngo kala mingi te mais Dieu a ouvert le ciel. Samba fungoleli lola. Ce n'est ni par l'épée yanza mopanga te ni par la lance. yanza likonga te. Ce n'est pas la beauté, ya kitoko te, pas les relations, za koyebana te, pas le nom de ta famille za kombo ya libota na yo te qui te donnera la victoire, nde pese longa, pas le nom de ta femme, kombo ya libota na yo te, pas la relation que tu as, koyebana osana ngo te, makasi na yo te. Moi j'ai appris à compter sur Dieu. C'est ça le secret de ma réussite. C'est ça le secret de ma percée. C'est ça le secret de mon onction. C'est juste ça. Rien d'autre. J'espère en l'Éternel. Plus que le garde compte sur le matin. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Dieu ne ment jamais. Si Dieu ne protège pas, ceux qui protègent ne font rien. Si Dieu ne lève pas, ceux qui élèvent ne font rien. Si Dieu ne bénit pas, ceux qui bénissent perdent leur temps. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance. Jusqu'au jour où tu comprendras ces choses. Ce n'est pas ton français. Ce n'est pas ça. Papa. Parle bien français, mais ce n'est pas ça. Sois belle, mais ce n'est pas ça. Sois intelligent, mais ce n'est pas ça. Sois fort, mais ce n'est pas ça.
Sois élégant. za bonsenga Mais ne compte pas sur ça. me kotalela yango te. Parfois quand les gens te regardent, bon, tu n'as pas échoué ni na vie. Tu n'as pas privilège. Les gens ne comprennent pas comment tu peux échouer. Bato bososola te ndeni yo ebi balangue ebele mozwa mosala te. Mais comment c'est possible que mon modèle a échoué? Comment moi je suis kitoko yo azobala te. azotelengana ka boy? Batali bao babali wana. Comment on a maele ne nyoso baluka boy? Je connais un garçon très intelligent comme qui le croit mutaliboma aluki tellement musala ezate. Musane comme qui so bana maki bakoti maki alors qui aurait fait réviser bango banote. Akotangisa bango. Licencié. Licencié. Va payer 5000 francs qui est. Le transport. Comment le diable peut te diminuer à ce niveau? Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Comment le diable peut te retarder comme ça? Comment tu expliques ça? Je n'arrive pas à comprendre. Comment toi, jusqu'à aujourd'hui, tu es à ce niveau-là? Je me pose cette question, réponds-moi. Donne-moi une réponse. Comment toi, jusqu'à aujourd'hui, cette porte-là ne s'ouvre pas? Ah, le casque du salut. Regardez Dieu. Malgré ma belle voix, j'oublie ma belle voix. Je regarde Dieu. Tel que je suis là, na bosani ke lobby na sambela ki batu bazokwea. Na bosani yango na mutu nanga. Chaque fois que mutu aya pembe nanga ebisinga pasteur, les lois qui bien. Na tikala ta jour mon côté koloba merci. Na loba toujours gloire à Dieu. Amen. Jamais mutu ebisanga a féliciter nga na ebisi merci. So mutu pesinga lokumu na ebisa toujours gloire à Dieu. J'ai peur que les gens me donnent la gloire. J'ai peur que Dieu ne se retrouve plus. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour il me laisse. Que je devienne comme tout le monde. Que je devienne comme tout le monde. Que je devienne comme tout le monde. J'ai peur que je finisse mal. Que je sois sur la liste des héros qui sont tombés. Des gens qui ont marché avec Dieu et Dieu les a laissés. J'ai peur. J'ai peur. Chaque jour, je mets dans ma tête, ce n'est pas l'épée et la lance qui élève l'église. Chaque jour.
C'est l'alliance avec Dieu eza boyokani na Nzambe qui fera ta réussite. nde osala elonga na yo. L'alliance avec Dieu. Boyokani na Nzambe C'est ce qui fera que tu réussisses. yango nde osalaki yo longa. Tu es heureux d'écouter cet enseignement. oza mutu na esengo oyo ezoyoka malakisi oyo. Tu dois être joyeux. sengeli ozala na esengo. Beaucoup ne le savent pas. ebele bayeba yango te. Voilà pourquoi ils échouent. tatsani bazokakema. Tu sais que ça mutu moko privilégié parce que ndengozo enseignement. Donc ça veut dire Nzambalingi échec na yo. Et si là lelo alléluia. Nami bonzi, oh, mi bonzi na yo, salananga, oh yo, nami bonzi, Zambe nanga nami bonzi na yo nkolo, ibonzi na yo aya sala nanga oyo nami kabi na yo oh nami kabi na yo sala nanga oyo lingi na mikabi na yo na mikabi na yo sala nanga oyo lingi na mibonzi bonzi na yo. Oh my God. Hey, my God. Nami bonzi na yo. Salananga. Oyo lingi nami bonzi na yo. Hey, my God. Oh, oh, oh. kaka yo Yesu. Tu voulais connaître mon secret. Je viens de te donner tout mon secret. Si tu appliques ces choses, tu feras plus que moi. Si tu appliques ces choses, Dieu t'emmènera loin. Si tu appliques ces choses, mobali ya général menatalela Nzambe ana mwana ministre menatalela Nzambe ministre olongwa Nzambe olongwa te
Nana ba diplôme maintenant t'allais la zambe. Si tu comprends ces choses, tu n'iras plus dans la boîte de nuit. Si tu comprends ces choses, tu vas arrêter avec l'alcool. Si tu comprends ces choses, tu vas arrêter avec l'impudicité. Si tu comprends ces choses, tu arrêteras avec l'orgueil. Ce n'est pas par l'épée ni par la lance que l'Éternel donne la victoire. Ozosala bien nengozo renouveler alliance na yo na Nzambe. Osala bien. Oyesa boyoka lino sika na Nzambe. Alliance ne pesa kelonga. Alliance de l'ekinyonso. Dalela lola. Lola kaka. Compte sur le ciel. Dalela lola. Dans le ciel il y a quelqu'un capable de finir ton problème. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de te relever. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de te restaurer. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable d'ouvrir les portes. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de t'emmener plus loin. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de te donner la réussite. Dans le ciel, il y a quelqu'un. 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 Yes. Samba fandi na lola de totaleli. Yawo de tocheli motema. Isika makasi na biso suka ka yo suka ka te. Tocheli motema po yo zali kola nyonso. Oleki libanga to simbi. Oleki libanga to simbi. Oleki ba relation to zanango. Oleki ba diplôme na biso. Yes. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable d'ouvrir les portes. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de donner le travail. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de donner le mariage. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de donner le voyage. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de restaurer. Dans le ciel, il y a quelqu'un. Nalola mutu asali. Nalola mutu moka asali. Nalola mutu moka asali. Nalola mutu moka asali. Nalola mutu moka asali. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de lever ton ministère. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de te bénir. Dans le ciel, il y a quelqu'un capable de te faire riche. Dans le ciel, il y a quelqu'un. Dans le ciel, il y a quelqu'un. Le trône n'est pas vide. 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 Il y a quelqu'un sur le trône. Mutuma fani na ngwende. Ya mutuma fani na ngwende. Yawe totale liyolelo. Yawe tozotale la yolelo. Yawe totale la yolelo. Tobosani ba diplôme na biso.
Tobosali ma famille touta. Dans le ciel, il y a quelqu'un Alola mutu asali. capable de diviser la mer rouge. Aokabola mbonana. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola mutu asali. capable de faire tomber Goliath. Ayoko isa Goliath. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola na mutu moko. capable de donner les poissons à Pierre. Pesa Petro mbisi. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola mutu capable de donner à Anne les enfants. Abo pesa ana bana. Hey, my God. Hey, my God. Oyo Elkana pesite. Nalola mutu mwako pesa ngo. Ya. Oyo famille na pesi yote. Nalola na mutu mwako pesa ngo. O mayele na ye pesi yote. Nalola za na mutu mwako pesa ngo. O ba relation na ye pesi yote. O mbongo ne ko salela yote. Nalola mutu mwa azali akosalelo yango Nzambe na ngai. Alola mutumwa asali. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola mutumwa asali. capable de diviser la mer rouge Mauya okabolama ya monana. pour que tu passes. Polekana. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola na mutumoko. capable de donner à Anne les enfants Akopesa ana bana. pour que Pénina se taise. Opelina panda kimi. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola za mutumoko. pour élever Joseph, Batombola Joseph. que ses frères s'agenouillent devant lui. Bande ole bafuka mbela ye. Dans le ciel, il y a quelqu'un Eh nalola mutumwa asali. pour prendre David derrière le brebis Aona David sima bampa. et le faire asseoir sur le trône. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola mutumwa asali. pour prendre Salomon Bala Salomon. à la place d'Absalom. Nesika Absalom. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola mutumwa pour asali. prendre Gédéon, Waza Gédéon. pour prendre Gédéon Waza Gédéon. et faire de lui un vaillant héros. Commissaire Lobé de Toumba. Dans le ciel, il y a quelqu'un. Nalola mutumwa asali. Maintenant que tu commences à compter sur Dieu, Sikoyo banyo talela Nzambe. que Dieu exauce tes prières, Samba yana losambo na yo. que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Samba pese motema ne soluka. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ça c'est toi Jésus. Nyonso eza yo Yesu. Je ne suis rien Seigneur. Naza pamba Yesu. Tout ça c'est toi Seigneur. Nyonso eza Yesu. Tout ça c'est toi. Nyonso eza yo. Tout ça c'est toi. Nyonso eza yo. Tout ça c'est toi. Nyonso eza yo Yesu. Tout ça c'est toi Jésus. Nyonso eza yo Yesu. Ce n'est pas moi. Eza na ngonga te. Eya na ngonga te. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola eza na motu moko. capable de bénir. Makoki akopambola. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola eza na motu moko. capable de révéler. Makoki akotelemisa. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola ya na moto moko. capable d'ouvrir les portes. Na makoki akofungola bikuke. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola eza na moto moko. capable de bénir. Makoki akopambola. Dans le ciel, il y a quelqu'un Nalola eza na moto moko. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que tu peux te tenir debout, les yeux fermés?
Sikokotelema likolo misu na kokanga. Même si tu es dehors, lève-toi. À toi libanda telema. Dans les ciels, il y a quelqu'un. Alola mutumwaza. La gloire de Dieu est là. Dieu est en train de me dire, Moïse, je suis fier de toi. Je vais conclure des alliances ici. Il y a des gens qui vont faire des alliances avec Dieu. Yakapene nanga yakapene nanga sala nanga oyo lingi yakapene nanga yakapene nanga sala nanga oyo lingi yakapene nanga yakapene nanga sala nanga oyo lingi. J'aimerais que tu puisses lever les mains et commencer à dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, sois ce qui me manque. Sois ce qui me manque. Sois la force qui me manque. Sois ce qui me manque pour que Goliath tombe. Sois ce qui me manque pour que Goliath de ma famille tombe. Élève la voix. Parle à Dieu. À haute voix, les mains levées. Dis-lui, Seigneur, sois ce qui me manque. Zambe zala mayele nazosanga. Zambe zala mbongo nazosanga. Zambe zala makasi nazosanga. Nazana mayele menana musala te. Zala musala nazosanga. Nana kitoko menana libala te. Zala libala nazosanga. Zambe nana ba relation menazo réussir te. Zala réussite nazosanga. Zambe, Yahweh, na yebotea, mais ma ministère est aussi mbaté. Zala elonga ezo sangangai. Zala oyo na zo sanga. Po Goliath afami na ngakoya. Goliath atelemeli ngai. Atana na libanga. Mais soki osate na kosanga ka eloko moko. Eko sanga ngaka eloko moko. Atana na nyonso. Mais soki osate Zambe na ngai. Zala onazo sanga, Zambe nanga, Zala onazo sanga, Zala onazo sanga, Goliath nanga kweya, Zala onazo sanga, kwelonge pesa melanga, na bitumba oyo, soki osananga te, Yahweh samba lola. Atana yebo buta, atana yebo sambela, na yebo gêner, na yebo prier pendant longtemps, mais Zambe Zala onazo sanga. Makasi ya losambo na ngai te, makasi ya kokila na ngai te. Zambe nasengi yo sala oyo nga nazosanga. Zala oyo naosanga, zala oyo nazosanga Yesu. Yesu zala oyo nazosanga. Goliath atelemeli nga kweya. Zala oyo nazosanga Yesu.
Zambe solo nazosanga. Nayebi musala mezo simba te. Nayebi mombongo me makambo mezo simba te. Nayebi oluka mbongo me makambo mezo simba te. Zambe na vina ngai sala o nazosanga. Sala o nazosanga. Goliath oyo atelemeli ngakuya. Bobole telemeli ngesila. Lelo nataleli yo Yesu. Nalongoli elongi na mayele na ngai. Nalongoli misu na kitoko na ngai. Yawe zala o nazosanga. Nalongoli misu na mombongo na ngai. Zala oyo nazosanga. Zala oyo nazosanga. Misu na ngai asepa na yo. Nalongoli misu na baboti na ngai. Nalongoli misu na baboti na ngai. Nataleli yo. Zala o nazosanga. Zala o nazosanga. Natie misu ka epa na yo. Yawe nasimbi libanga. Mena bosani ke na libanga. Kombo na yo Yesu elongisanga. Bosani na yo elongisanga. Présence na yo elongisanga. Présence de elongisanga na mombongo. Présence elongisanga na libala. Présence elongisanga. Présence na yo elongisanga na ba fer. Nana fond de commerce ya bien. Mais misu nanga na taleli yo. Nana ba maison d'habillement. Nana ba maison de couture. Nazala ba maison ebele. Laisse-moi prier pour toi. Yoka sikanga na sambela pona yo. Yoka sikanga na sambela pona yo. Sikala kimia. Seigneur du ciel Zambe na lola et de la terre, pe amabele. je prie pour ce frère et cette sœur. Na sambeli pona bandeko abasi na mibali. Tu es capable Uzana makoki de restaurer les vies. akoyesa bomo na bango sika. Ils ont essayé Bamekaki avec leurs lances, na likonga na bango ils ont échoué. bakakima. Maintenant, Sikoyo ils veulent essayer encore. baingi bameka lisusu. Cette fois-ci, Mbaloyo avec toi. elongo na yo. Le Seigneur est en train de me rappeler Zamba okanisela ngai l'histoire de Pierre dans le lac. lisolo ya Petelo na ebale. Le Seigneur est en train de me dire que Pierre avait essayé toute la nuit, mais il n'avait rien reçu. Mais lorsque lui est venu, le filet ont débordé. Bola zobisanga Petelo nakoyeba koloba mbisi nyonso ayebaki alukaki butu mobimba akokaki te metango ye Yesu aye monyama na etondaki pelinga okatana. J'ai une seule phrase à déclarer sur toi. Na liloba moko abisali kona yo. Que tes filets débordent au nom de Jésus. Ye na yambi yango monyama ne tondele kandelo. Que tes filets débordent à partir d'aujourd'hui. Kobanda lelo monyama ne tonda ele kandelo kobanda Que la lelo. sécheresse te quitte. Boka uketika bomoy na yo. Que la sécheresse te quitte. Boka uketika bomoy na yo. Que ta bénédiction déborde au nom de Jésus. Que ta victoire déborde au nom de Jésus. Que ta victoire déborde au nom de Jésus. J'ai envie qu'on chante seulement. Hein? Hein? On va clôturer les dimanches matins. Comme ça, dimanche na tongo ndete kosilisa. Dimanche matin, Dimanche na tongo
On va parler de la dernière chose. tolobelelo kwa suka C'est quoi la dernière chose? ezelo ya suka ya nini L'épée. mupanga On va parler de ça dimanche, tolobela yango dimanche le matin, na tongo à partir de 7 heures juste. banangonga 7h juste Alors, pardon. bondeli yo Soko sambelaka awate. Nasangi pasteur Nabino a défi sangayo, pardon. ataka mpona dimanche Na défi yo. na defi yo ka mpona dimanche Avec intérêt. na litomba Avec intérêt. Nazongisele mondimi alata armure déjà. yepo Dimanche matin, dimanche na tongo je vais parler de l'épée na batia na mopanga très tôt le matin na tongo makasi et on va clôturer. pe tokosukisa armure Je vais commencer nakobanda la prédication liteya de ce dimanche ya dimanche oyo à 8 heures juste. na 8h juste D'habitude, je commence à 8h30, na omesana na banda yango 8h30 mais je vais commencer à 8 heures juste. dimanche na banda 8h juste 8 heures juste 8h juste jusqu'à si 9 heures juste. si 9h30 Boye bingaya. Non. Alors, on va se lever et faire une prière. On va se lever et faire une prière. totelema tosala losambo Je vais déclarer des choses sur toi. nazotatola maloba likolo na yo Sois tellement concentré. makanisi no mpenza nyonso ezala awa liboso Commence à voir Dieu. banda omona nzambe Que personne ne parte. mutu moko te akende na mongonga oyo J'ai quelque chose pour toi. na eloko moko mpo na yo J'aimerais qu'avant qu'on commence, nalingi yambo que tu puisses tobanda saluer même 5 personnes. pesa ata bato mitano mbote Leur dire, yebisa bango félicitations combattants. félicitations combattants félicitations combattants félicitations Losambo nangai kolo yanolae kolela nangai yawe oyokae nazako senganga loboko nayo zala nangai balimite nangai ekweyae makambo ebongwana ye nalonga ye yawe nalonga ye yawe nalonga ye ngai nalonga ye. Salinga kobanga ngana kende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi na ngai etelema
lema nalonga Yahweh nalonga nalonga Yahweh nalonga nalonga sala nalonga esila boyete 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 balonga ngaite nakoya nasete nasuka awate balonga ngaite esila boyete on y va nazako senganga loboko na yo salana balimite na ngai ekwe makambo ebongwa na ye nalonga ye sabe nalola nalonga ye salanga nalonga zamba Moïse nalonga ye salaka bikamwa ye zamba Moïse nalonga ye kongango yango yo zamba Moïse nalonga ye tokomi na suka zamba Moïse nalonga ye fongola ndelola zamba Moïse nalonga ye tindaka banjelo zamba Moïse nalonga ye namona loboko zamba Moïse nalonga ye salaka bikamwa zamba Moïse bikamwa. Reste calme. Écoute-moi. Lorsque Dieu décide de bénir, personne ne peut arrêter ça. Yes. Toutes les maladies nyonso en ces lieux, sida, il y a une femme dehors qui a un cancer. Un cancer de sein. Dieu te guérit maintenant. Toute maladie. Nyonso. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Libérez les corps. Sika banzoto abanza. Partez. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. J'annule cette maladie. Na longoli maladie wana. Je déclare la guérison. Natatoli lobiko na maladie. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Toutes les portes bloquées. Bikuke nyonso ekangama. Partout il y avait le blocage.
bisika nyonso bipekiselo yalaki Au nom de Jésus, na kombo na Yesu. je déclare l'ouverture maintenant. Na tatoli bofungwami na vi na yo. Le miracle Ikamwa dans tes finances. na misolo na yo. Le miracle dans tes finances. Ikamwa na misolo na yo. Tu es en train de me dire que tout ce que je suis en train de dire est en train de s'accomplir. Zamba zobisanga nyonso na alobe esalama. Bande na solo bawana. Que ce qui était impossible dans ta famille, Oye bande ko sala matena libota na yo. si mon Jésus est le roi de rois, Se Yesu na ngazamba okonza ba konzi. je déclare possible au nom de Jésus. Na tatoli bande osalama na kombo na Yesu. Le Seigneur me rappelle encore l'histoire de Pierre. Kula okaniselanga suli sola petelo. Là où tu avais échoué, Isiko kakemaki. à ce même endroit-là. Ka isika moko wana. Que le Dieu de Moïse Mbie puisse t'honorer. Zambe ya Moïse mbiye apesolo kumu. Que le Seigneur te fasse oublier tous les mauvais souvenirs de ta vie. Kula bosanisa yo makanisi nyonso mabe ya vi na yo. Que le Seigneur te fasse oublier les échecs de ta Kula vie. bosanisa ko kakema nyonso na vi na yo. Le Dieu qui voit une fourmi sous une pierre Zamba mona furumi ya mwindu na salibanga mwindu. puisse dévoiler tous tes adversaires. Abimisa polele banguna na yo nyonso babombana. À partir d'aujourd'hui, Obanda lelo que ton corps soit enflammé. nzoto na yo epela. Tous ceux qui chercheront à te toucher, Bao nyonso baluka osimba yo. qu'ils croisent le feu de l'Éternel. Bakutana na moto na Nzambe. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. le ciel est ouvert. Loleza kofongwama. Je te donne 1 minute. Na pesi yo minute moko. Demande ce que tu veux. 1 minute. Sengelo za nango posa minute moko loleza kofongwama. Nazakosenga loboko zalawa. Nazakosenga bikamwa yawe salelanga. Nazakosenga délivrance Nzambe salelanga. Nazakosenga mosala Nzambe Zamba Moïse. Nazakosenga restauration Nzambe sala nanga. Banguna nanga bakweya makambo ebongwana salaka bikama Zamba Moïse. Yokaka losambo Zamba Moïse. Yokande losambo Zamba Moïse. Yokande losambo
Sambango, Ise, Lokandelo Sambango. Laisse-moi clôturer et te bénir. Le Dieu qui a élevé Joseph. Le Dieu qui a fait grâce à David. Malgré ses fautes et ses faiblesses. Que ce même Dieu-là soit favorable pour toi. Seigneur, si tu m'aimes, si c'est toi qui m'as appelé, que tout ce que je suis en train de dire, dans peu de temps, que ces bien-aimés puissent vivre l'accomplissement. Que Dieu te donne la sagesse. La sagesse. Dieu me dit que je lui demande la sagesse. Que mon Dieu te donne la sagesse. Sois béni, sois prospère, sois restauré, que tout ce que tu feras réussisse, que tout ce que tu feras marche. Reçois le finance, reçois le finance, reçois le finance, reçois le finance, les grandes relations, les opportunités, les ouvertures, les ouvertures, les ouvertures, au nom de Jésus. Merci Jésus pour ces 5 jours passés dans ta présence. Je bénis le reste de cette année. Si janvier était encore médiocre, si février était encore médiocre, à partir de ce 1er mars, que le changement commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te redonne la valeur que tu avais perdue. Ne reste pas en bas. Quitte la poussière. Entre dans la cour des grands au nom de Jésus. Que partout où tu seras, que l'atmosphère de l'endroit ne puisse pas t'influencer, mais que ton atmosphère puisse influencer cet endroit-là. Reçois la domination au nom de Jésus. Que tout le temps, même quand tu dors, même quand tu es distrait, que le ciel reste ouvert sur toi. Chaque fois que tu invoqueras le nom de Jésus, que les anges se précipitent pour te secourir. Ton problème est fini. Ton malheur est fini. Ta malédiction est finie. Tu es béni. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Dieu te bénisse. Kanisa ni la
Yamona salilo